pembeni ya micro po eyokana mpenza. Ezalaki jeudi vers 22h na hotel magasin. Jeudi à date nini? Jeudi le 5 na hotel magasin. Ezali na moninga na nga. Moninga na nga atelemi na arre la sakombe wasila nga. Nga so nazalaki pesi na mbongo ya mobimba. Nazalaki na $20 na 1500 francs. Alors, boyoka témoignage ya ndeko mobali oyo azali bongo victime akutana pe na bakulu na nzela botande ndeko mobali akomi inapte. Suivez avec Enoch Binta, journaliste. Merci beaucoup. Moto moboye izana batu bazo botola nzela bana ba washek bazo agressé ba konzela nzela so ba botoli yo batina moto bakeli tango na moni bango ba botoli mo mwasi mo aleli tango aleli sema pasi ko so leli boye tumi ba botoli na téléphone bazo kisi na faire banga te nalanda bango yana laki bango tisuka na landi bango tango remarqué na landi bango ndi mamo bango batelemi mala moko basa charger na nga vite bango bazali na moto nga bazali na moto batuti nga na kwei mala moko bayeli nga naso baleka bango na force vike na nazwaki choc lukani mala moko koma esusu na moyen osala te bango bakomi na posuku bazwa na moto na nga bakenda yango susu ne balobela bato boya ntango bato baye koya wana bango bango banga aza moyibi nomona landi bino bozokisi motu kuna bosuku biloko bato aza moyibi ya problème te lokwanga aza moyibi na bino eza moyibi biso nyonso toyekaka na polise nga moyibi bino mpe moyibi tokenda na polise komsa toyeba makambo nyonso tokomana na polise bakili bango bawangani bengi bafiti timba ye yoko bango monani La police ekangaki bango bakenda yango bazokisi ngai na lokolo bakomisi ngai bakangaki bango basa wana bakangaki de na moto na yo emonanaki moto emonani te moko akimi na moto ye wana akimi na bando babotoli jour wana babotolaki fort ngai bango na si téléphone ya iPhone na nini ordinateur ya musala na basac tout ça. Merci. Comment on a rendu pour lobby nini na musala o la police asali
nga namoni babare bango kaka po bato oyo somosi bamoni yo vraiment so barate kozwa eloko na yo baboma yo bafo moni bakomisinga te mpona namoni nde basala bato mabe babiki oyo fo toboma ye mpe baboma nga so bayi na arme na nga baboma nga malheureusement bayi na bamachete soda na kati na bango soda na kati soda zali ao pei na soda pembeni ya micro po eyokana mpenza ezalaki jeudi vers 22h na hotel magasin jeudi ya date nini jeudi ezalaki le 5 na hotel magasin otoka ezali na moninga na nga moninga na nga atelemi na are na sakombe awasila nga so nazalaki neti na mbongo ya mobimba nazalaki na $20 na 1500 francs nabi te nachange $20 nanonga $5 nasomba kisa ngongi nasomba na babilo nazali nango besoin bamizima mo bazali pembeni na baoteka ntango nakomi pembeni na bango naki okuta baokanga nabi te nazonga nakenda lozonde masa na ngai mpe kitaka tika baluba nasomba nabimi boye natabola moni 4 personnes misato batoure nga moko ayeba mombanga telemi na nsima na ngai oyo wana azalaki liboso na ngai ataki veste ayesinga oyo otambola boye na butu ebikende ya boye na miniti oyo totikali na okufinga o nasali nini emisi mama machete betinga na lokolo ntango abetinga na lokolo boye nata boye makila soki ekiki kotikala yanga na droite na balukalo bwana kima po bakani aza awa so azalaki na nsima na nga atyelinga lokolo nakwei na se ntango nakwei na se bakisinga lichette na motu soki na perdre connaissance bakisinga lisu lichette mosu lokwa ezonga na elongi koto soki nazwi loboko na tie koto oyo ezo ezokisinga ndambo kota lipeka ndambo erate nga koto ya panzi koto na perdre so connaissance nakwei na prince nde nabeleli nakufi moninga na nga azalema mosika kuna yoki soki nabeleli nakufi ozali ndeni kandenge alobi ezalaki bongo te explike biso ozanga na soki nakosi ya koloba kasi oyoki ndenge alobi siko tolingi toyoka pe ya yo ezalaki boye utilize micro bien ezalaki vers 22h na saa 10 na paraki na ye na paraki natelemi ezalaki lokola ye azalaki na parking à saa 10 ngape azalaki na parking à saa 10 totelemi na Jérémie ayebi ye mpe na ministre bato oyo batelemaki na ngambu nayebi bango te mais moko oyo azalaki wana ayebi nga mpo navulaka nafumaka moto ye totelemi nga yebi so 4 tosola na misato nga ewokiana seki ewo naomata ndako nakota bale nazalaki na peti kama na ngai ye alongwe kota azalaki kote oyo tozalaki ngai tozalaki biso 4 personnes ye alongwe kote oyo tozalaki na ye akei tokoloba mwa distance eza ndeni bato wana batemya kuna na ngambo ngai natikali lokola na 3 personnes oyo azalaki na bango ministre na Jérémie totelemi wana ye akei oyo elekaki na bango ngai nayebi te si bazokisi ye ya témoin na liboso ya justice na kokosa te oyo eza vérité na meta histoire vie même na bacv oyo nasambaki ezali totelemi ye mbala moko moto abeti ye lichesse ayebi ye nga mpe nayebi ntangi ve tosololaka mpe bien namimaki mpe na motu namimaka mpe ye mpe yoko yebi moto abetaki ye lichette oyo bon mutu oyeba na sens ende tokula to bato tomimaka bato connaissance relation me namonaki ye na ye mpe ayebi mutu akataki ye eza nani mutu oyo akataki oloba mpo ye aza wana yoka mpe mutu oyo akataki ye yo me mutu oyo akataki ye eza bebe Chor Onésime bebe Chor Onésime azala wana bon namimaki kaka na moto bon kota azalaka nayebi te azali awa te aza te oui expliquer sur les 5 heures ezoleka ere bakati ye soki nazokosa eza a témoin toyebi kosa justice moto akokosa te tonu bahistoire fo ndenge ezalaki
ti babeti machete tina kwei biso toza na parking nazomona na Jérémy na ministre mpe bakangaki ye mpe natanga kongo oyo totelemena bango na parking aussi toeza so oyo alobi oyo amoni ayebi moto azokisi ponga na totelemi na ye naomashi bango te papa na défend la justice totelemi na ye na saa 10 na parking papa na ya contre akikuna nde kote bakikatela ye nga natelemaki na parking oyebaka ye avant nayebi ye pa yebi ngai toyebani ve soki okati machete akoyebaka eza yo aza ve abandaki koyeba mpe tobandaki mpe kobima na ye malgré tout mama bapropre bani bango bato balakisi ngango kolakisa nini propre mama ekozala propre kotambola mwa baparcours nde tobengaka bakilelo po ayembaka nde esipe yango mpe boma likaya mpe awatambulisanga kwa peti komotive ngai ye ve na nga mpenaki te mata parle na liboso ya justice naobanga te naoloba histoire c'est vrai soki nakosi nayebi te nzambe likolo na baninga na ye tongana na bakamaradi nete nayebi ye mpe te salo yo kabasele moto atangi yo ndenge baninga nde balutu ako baza papa bazali bazali tangela biso Nova ozoyo. papa biso nyonso bakangiso na mona pila toyebi elongo Okomi avocat bango. Yo bakangi yo. Yo lobi bakangi yo makambo ya kabasele moto ayibi mbongo. N'est-ce pas? Loba sikoyo nani moto ayibi soki kabasele ayibi mbongo. Bango bazoyo. Bango bazoyo. Bao utayibi. Bango basamba. kamaradi na ye oyo ayebi ye bafandaka na ye Likia. papa Omoni so bakende? te Yo lobi baoyo baza awa bazoloba kabasele ayibi mbongo. Si bongo lobi. bao baza papa donc tokangani na bango tokangani na misisi moko Yo wana kwa kusala na biso. Omoni kwa kusala na biso. Omoni biso bakende. Kusala bakende. Kabasele. Oyibi mbongo. Oyibi mbongo. Loba. Mandifiko zaki bonga na. Mbongo boni. Mbongo boni. Yemen. Asa kombo te. Tony. Oyibi yango mokolo. Oyibi ati yango ndenge. po ntango bazokisaki wapi Photo yango eza na kingo eza 12 cm lakisa nano kingo yango Yango oyo. emonala mona na nzoto notongi tomona 12 cm nanokoka niko balola una kingo siko kulu na wana bundango nde po to bazokiselaki wapi basokisanga na ikele mbaka na Prince Kasavu epa banani bakulu na Kasavubu naikema na Prince Kasavubu bato ya ngambo ya Kasavubu te na nga mama tungi telobi bato ya ngambo ya Kasavubu nde bayazokisaki yo bakulu na to bato ya bekiri mosusu kaka nde boyokanaka te bakulu na bayebaki yo te te eza problème nalinga nde siko mwasi na bango do bayebi yo oui nalinga siko mwasi so mpe ya wana bango nde siko wana bango nani
te komo na yebi te me na ye babengaki roi. Ah non, olingaki mwasi na ye. Oza conscient mpe ke olingaki mwasi na ye. Na ye bakutu te kabetaka na bakulu na. Oyeba kutu te ke pechango abetaka na bakulu na. Oui. Yo lingi na yo ye kaka. Babimela o brusquement. Oui, babetanga ngo ya kidiba, brusque babetinga bakimi. Po bayebi ke yo loza loboko. Te. Oza senti nini na judo? Na senti jaune. Obandi no ka sika. Te. Kasi jaune après blanc c'est jaune non? Oui. Hein? Donc jaune nous a déjà judoka ba comme ba peso pe combat loboko. O gagna comme au sala déjà combat compétition. Te na bunda barando. Hein? Na bunda rando. Compétition na nous te. Te compétition na te. Mais na quartier déjà au commis loboko. Muta pour salate. Hein? Pour na mettre judo. Oza mettre. Sentir jaune mais mettre. Tant on de jaune on de mettre. Oh. Judo et baby hein. Vérité zaka que la personne en question y est mort m'te bisenga. Car y mom daïb zako non et zanei avant kufa. Tant que y bisona na zalaki wana vous avez ka bino balé. To zaki ngai ye petit frère na sœur na ngai. OK. Donc zaka bino ka bandeko na nef noté na ba locataire. Siko muto alobaki na bino kaka muta bominga eza loboko to atangela bino ba kombo mususu. Ayebisa ngai muta salinga bo eza troupe ya loboko Joe de Barça, Segon, Obama, Manasseh. Donc groupe à 5 personnes ouais. Na ba élément ba mususu. Loboko mtabi kombo na bango. Badala groupe est-ce yo oyebi existence à groupe na bango wana avant ne ya kufa. Otkala ko yeba groupe ya bato wana. Nayebi bango presque belé. Bango nyoso ayo yeba ki bango ke. Oui. Parce que bando ya pa na biso emo baye balie pene alie si bango so baye ne. Pas la bino dans un restaurant. Obi. Et pas bino dans un restaurant to balie ara na ndenga ko lia pa ba massa. Te so grand-mère alambi ne ya si biloro na ye afin d'attaquer ba massa. Dans le boko pas za massa nei. Basaka na ye ne atanga na Joe de Barça ba présentant na ye na ngemba. Loboko to sol ba loboko. Ouais. Loboko pe aza massa ya nei. Pire petit ya nei propre parce que andoya na lupango na biso tina. Nei aza ya loboko. Oui. Oui, nei olingo nani loboko olingo réagir olobi nini. Pusala na micro. Na dina loba. Feo alukuta shebango na tikala koya te. Donc lamba lia otikala koye pa la bango te. Ni shebango ni porte na bango ni na kati ya lupango na tikala koya te. Donc otikala pe ozala pire petit à nei te. Mais oyo ebi de Barça. Oui. De Barça oyebi. Oui, to sala ne shido ate be shido ka kinga kati. Ah. Oyebi ke de Barça azagi masa nei. Oui, batanga na soit disant. Wana oyebi. Oui. E bongo Obama. Obama na ebi ete. Bondeni oyebi ke Obama na de Barça baza ya na leki. Molona, dena lobaki ndenge to na yoka ki na matonye. Pochene ngana tikalo ya te na fanda ni na nei. Tolia ni na nei. La victime Neil puisse être charcutée à la tête jusqu'à en mourir. Monsieur le Président, premièrement, nous demandons au tribunal que le greffier puisse acter les tergiversations du prévenu par rapport au lieu de son arrestation. Premièrement, il a dit qu'il avait été arrêté au quartier Matongé. Ensuite, il a dit qu'il a été arrêté vers Bongolo. Matongé, c'est un quartier. Bongolo se trouve dans le quartier Yolo Nord, si je ne m'abuse. Kimbangu. De toute évidence, Monsieur le Président, le prévenu à la même question n'a pas donné la même réponse. Tantôt Matongé, tantôt vers Bongolo. Monsieur le Président,
Le prévenu a si bien précisé au tribunal que les blessures qu'il a reçues lui ont été assénées parce que il avait dragué la copine d'un certain roi qui est le chef d'un gang. Vous vous souviendrez tantôt, lorsque nous présentions les faits au début, que la victime née qui est décédée, il était autrement appelé le roi Manitou. Ses frères sont là, ils peuvent le témoigner. Et que c'est pour avoir dragué la copine du roi Manitou qu'il a été agressé, il a été blessé. Comme il le dit, ce fut au mois d'août. Mais qu'au mois de septembre, précisément le 12 septembre, il ressort des déclarations du grand frère du roi Manitou que ce dernier avait reçu un coup de fil, l'invitant à ce qu'il puisse se rencontrer au lieu du deuil. Entre guillemets comme motif, la réconciliation. Et que c'est plutôt, Monsieur le Président, masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.